esengo etoninga imotema donc la kololo ya koyeba eke bozali ebele dossier pour cette misère na bino pona Rolanda Mac FM ya mokolo ya lelo oyo ngai ndeko na bino naza liboso na bino naza pe na plaisir ya ko présenter bino yango kasi ava ya ko banda yango na pesi bino mbote pe kimia na nzambe ezala mabota na bino bisikali nyoso bozoni. Tofungol magazine na biso kuna na commune ya Limete précisément na quartier Ndanu bazali na pasi makasi inondation ezali kotumisa bango population azali ko vivre na kati ya mai population ba éviter ba kende wapi misusu kutu basondoli bandako na bango bakini to na ba détail na commentaire. Likambo ya kokamwa population ya Ndanu bazali kolela en plein 21e siècle kuna na Ndanu boatu ezali kosala toujours transport ya batu pe ya bibiloko na bango pona nini niveau ya mai o ezali kokotela population ya Ndanu kuna na Limete population aibite soki bango bazali vraiment a na ville province ya Kinshasa to esi balongola bango bache bango na planète mususu po soki bazalaki na ville province ya Kinshasa bango balinga bazala na situation na te bozwa neti a place bozali mona population azali ko ya awa ezali nango kutu place ya bien oyo bango moko balobi po na kati kuna ba famille esangani ba vandi wana po na kokima ba mai oyo ezali ko déranger bango neti botala kuna boatu amemi bandeko ebongo biloko ya bandeko kutu place ba rocha yango ezate ba misusu ba eko kima ba eko se réfugier pa ya bandeko na bango awa place ya moi bien ba cheche biloko na bango population Ndanu ba ebite baloba nini malgré ça ba communiquaki na micro ya Mag FM. Tuzana pasi awa na Ndanu côté ya école Romanie tuzana pasi moi était papa est-ce que bakunyi na biso bazoma na biso te est-ce que bakoki ko salisa biso te ba ya kotala ndenge biso tuza ku vivre awa moi ya kozana bana biloko nyose ezakotaka na mai est-ce que bakoki ko salisa biso te eza situation mo boy ezala nango déjà donc t'occuper kotika pe bongo te to sengara aide de façon que bato quand même va se sentir en sécurité quoi. Pour façon inondation et salama ils ont causé des dégâts ebele bato va perdre des biloko banda ko ezobeba donc ils ont malamu te quoi. Pour na ba autorité bato oyo balingi bazwa ba gouverner mboka na biso batalilaka population ba besoin ya population basalila bango pour besoin penza ya Ndanu ezaka ba kusala banzila mai ba carnivore pour mai likaka nango tima ya njili comme ça eko sécuriser banda kwa bato. Ah oui, bon moni ndanga nini population Ndanu oyo bavota ba députés nationaux pe députés provinciaux awa na Limete kasi population ya Ndanu bazali ko nyo kwama bazali ko vivre na mai situation oyo ezui mikolo ebele nani akozula bango solution ba beleli na micro ya Mag FM eke ba mekempe ko lukela bango solution awa ata ba ko dinda kasi ba dinda ata moke ndenge bango bazali ko lela po niveau bazali ko dindela pasi pe mawa population Ndanu balé. Totika likaka na oetali inondation pe kaka na commune ya Limete cette fois-ci tokei na quartier Mbamu tolongo na quartier Ndanu kuna pe bango batikali simate na oetali inondation bango pe bazali konyo kwa ma population akomi kotambo na boatu population azali koyeba te asala nini to abelela banani tonanda. Tambola na mokili omona makambu tala bien awa tosali na malemba nkulu te kasi na ville pour Kinshasa na quartier Kingabwa mi penda na Mbamu esika oyo wapi inondation e mesana kostala maba ane nyonso kasi ba konzi enkipa kuna pona ko se déplacer il faut ko mata moto to pe pirogue likamba ko kama en plein 21e siècle pe population et lobby que vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Jekoko Mulumba azali bongo natif ya Limete kasi asala ka eloko te atako akoma vice-gouverneur ya ville pour Kinshasa pe population basenga ki na gouverneur Gentini Ngobila alukila bango solution mbula na mbula banana kota awa na 2006 ti lelo kaka na dindaka kaka ndako ekoma mukuse na minute oyo diki oyo papa okoki ko bongisela biso te papa na ngai siko to okende wapi balokataire nyonso bango na babili bakei biso bakolo bisika
biso ana tozo ko supporter kaka na bana to tambo na mai tozo lala nene to masaba mbeto ba biloko nyonso ka likolo nzela mama jekoko akendeka belanga yango epa na biso oyo avenir eyala ya mama jekoko yango ekititi na belanga tala biso paso tozo mona côté boy bipai na bipai tala bandako nyonso to edindi biso toza na kati ya mai tozo voter bango siko lokuma ngo ka pura na ngengabo likolo bongo ngengabo bango baza yango te kasi population eleli lisusu pe elobi que débordement ya mai oyo eza pona comportement ya mabe ya ba pêcheur bakoma ko boma badik oyo esalaka que ba mai ekoma na bandako na bango te pe baelaki lisusu boye de toza boye toza penza ya kosuka tozindi mabe à cause ba pêcheur place wana babukeli biso yango na ba policier baza en complicité na bango donc yango moni mai oyo ekoteli biso na niveau impossible. Boyete, papa gouverneur Gentini Ngobila ata commandant ekomi na suka asala quelque chose pour na bana ya limete kingabwa mingi penda na mbamu po bazo continuer kozindaka mikolo nyonso pe situation oyo ezali ane ya liboso te. Toujours na commune ya limete cette fois-ci tu es na quartier Mombele route ya Lumumba ezali ya eta made makasi population kutu ya boy koloba po alobi ata alobi solution ezomarate pour na route oyo ya bango ya Lumumba oyo euta banda kapela ebimisa bango tina 12e. Na commune ya Limete précisément na direction Lumumba awa match za mabe makasi direction Lumumba oto ebi ezali direction moko tellement stratégique mais situation nango awa ezali mabe makasi soko bandi banda côté après sa université au koti malembe poke de robima 12e rue prince yango nyonso e bukana déjà a on a entré à université okokuta libulu moko esalema wana mituka moele kamalamu ezali te e créaka kutu mama na embouteillage soko koti opusa liboso okokuta lisusu ba mabulu ebele esalami ya mike bele e bongo soki o progresser poke de robima na pont oyo ezoko kabola bango na 12e rue okende kokuta mama na libulu esalema wana mi koleleki awa ba travaux ebandaki ya kotonga yango ba bandi kotonga bandi otonga totala boye baya ba bendana bakati na bango ba travaux bazotonga lisusu te population côté bazali ko comprendre te kenzela oyo ezali nzela moko ezali tellement stratégique soki outi banda ba côté ya ba kitambo magasin oye prince Kasavubu tout droit tango komi côté ya Mariano okota na yo nzela yo babenga nzela ya Mompono soki oye yango ko ina kapela tango bimi na prince ya université ozumba la moko nzela oyo ya Lumumba erobwaka yo na boulevard Lumumba tango komi na boulevard Lumumba kisela ti na changu mbala moko ko ina aéroport kasi situation nzelo ezana yango ezali ko bloquer circulation il faut kaka batu ba baluka ti ba victoire to ba baluka ti na bongolo ezali ko pesa pasi parce que tango nzelo ezala ki bien et des engorgés qui côté à bongolo embouteillage ezalaki lisusu te Victor Kutu ko lobate côté à première rue oya pepele parce que ba mitu ke bele soki uti ba côté kuna na lobby tango ekota boye mbala moko ko ina nzela oyo pepele ti destination nango wapi aéroport kasi situation oyo nzela oyo eza nango population ya côté okutu babaye na bango tango bamoni mikwa Mag FM balobi bandeko toloba na biso te parce que niveau tolobeli awa to ebite to ndimite ke bakonzi bayo karabiso to bwaka misu boye totala bandeko bango moko bazali ko bongisa to tuni bango na coulisse balobi ndeko comme ça côté na biso toza na choix te biso moko tozali ko bongisa nzela na biso malgré tout eza musa na biso eza musa l'état mais kasi biso toza na choix te tozo yango na maboko yango wana biso Mag FM to bisi bakonzi ya l'état surtout bandeko bazali na charge ya ko bongisa banzela au président de la République azo telemla ba infrastructure awa na ville professeur Kinshasa il faut nyonso songa kitoko bandeko botala na situation ya nzela Lumumba awa na commune ya Limete na quartier Mombele po awa match za mabe makasi tolobi to continue peka koloba soki boyoki te na pumbwa siko na kei na commune ya Kimbantseke na route cabine mbango eta ya route oyo ezali mabe makasi population bazali komituna est-ce que bakondi vraiment bazali awa na commune ya Kimbantseke to bakondi pe bazali komona eta ya route oyo to bazali komona tozali awa na entraîne joko na route cabine mbau na mikondo na commune ya Kimbantseke bokondi mate
nzela ezali na état de délabrement moko très avancé mituka ba moto na ba pieto bazali koleka mopanzi oyo baza na difficulté ya kosakana te po bosoto poto etoni na nzela oyo eza kosenga bakonzi bosala quelque chose surtout pour commerce ya commune ya Kimbanteke papa mais kana nous kobeta tour mopanzi oyo po makambo ya boeza kosunga te pe eza kosala pasi na kati ya ntima yoka communication awa tokomi na campagne électorale to tuna nanu motuna ba candidat député national pe provincial mopanzi oyo bokotambola kaka na bosoto ya boye pardon tout le monde en profondeur 100% information Manu toujours tozaka na commune ya Kimbanteke cette fois-ci toke na quartier Mavioke les bande kona biso ya basi bazali ko sala fierté ya bomwasi kuna bango basala ka ba mabola ya ba terre argile pona koteka yango ole ya kosala kindumba pona kolesa mabuta na bango kasi bazali ko sala auto benga kala ingangu kala technique. Tozwami na commune ya Kimbanteke, plus précisément na quartier Maviokele et Paiwapi Mag FM et kiti pona kolandela ndenge nini activité ndenge kaka toyebi kalai ngangu kalai technique na Kinshasa ekosila te awa toye kokuta ba jeune fille oyo ba préféra na bango kokende kotelema na boulevard te to pe kosala makambo susu ya mabe kasi bango bapona na bango koluka mbongo ndenge kaka bozali komona bondi melangai awande mbabola économique oyo bango babengaka yango argile et salemaka na impact na idéologie to bandana ko finana mabele pe kuma poto lokani balamba kwanga pesa bato basala ngo 200 francs basala babuliana to asali bona mabonde tatinga sa bongo après ça c'est comme makasi que tu na moi bando kauka so ni to comme kauki to so mitol après to ça ici nino to ça ici tout ka boy biso ni ça va coopérer na 5000 francs mbabole économique ndenge kaka tomesana kobenga yango bondi melanga et salamaka na impact na idéologie c'est-à-dire processus monene kinoba kende kobeta batol babalola argile pe ba fabriquer yango ekoma mbabola ndenge kaka bozali komona na bilili boyebake ele kaka na ba étape ebele avant et servir ba maman pe bateau nyonso ba préférant na bango kolamba na makala lokola kaka courant snel pe we koma mikakatano ndeko mwasi yeba ke mosala eza kaka kosala kindumba te kasi okoki pe komonte entreprise na yo kobanda na se kino nzambe atombola na mosala na kolanda exemple ya ba jeune fille oyo ba préférant na bango kosala pe koteka mbabola économique Kinshasa makambo boyende ezalaka kaka na Kimbanteke cette fois-ci tokei na avenir Ngaliema situation ya érosion oyo ezali kobangisa population ba ebite est-ce que érosion ngo ekende ti wapi bakonzi bazali komona to bazali komona ti tola likambo ya érosion na ville province ya Kinshasa ekoma lokola mbongo ya likelemba kokamwa lelo soki oyo alie lobi oyo kuna pe alie po soki otamboli oko remarquer que ba commune ebele ekoma menacé na ba érosion neti awa na quartier Sakombi na commune ya Kimbanteke érosion moko ebotami en tout cas bondimelanga ezali kotungisa population na ndenge ya deux fois te banda ku ebele déjà ekei kasi esili kaka te ezokoba se kokoba awa soki kaka mvula ebandi population ya koto yo balala kapongi ya nguma c'est-à-dire lisu moko ya kokanga moko ya kofungola po bayebi te ekozala tour ya nani port ya nzela bakonzi ya OVD basalela biso prince ezanga ka niveau pona kolekisa transport na bango ya Sinel donc bazwaki marché ke po basala nzela route mokali ti na sous station kuna mais ba ingénieur a OVD ba liembongo na bango ba saili biso kaka ba bwaki kaka mabanga lelo yotela conséquence to comme komona lelo abwe ezali mvula soke beti ma ezoluka nzela ya koleka ba canaliser ma ité bato OVD tala lelo mapango na biso zalaki bien tala lelo to perdre mapango to zuna pasi awa tozali kaka ko interpeller bakonzi ba trouver solution na lombango soki te quartier oyo kolimwa boye tanenge sali kitorotin
Na commune ya Kinshasa, précisément la direction Wangata, direction Bazala Kotonga yango, mais depuis bakata ba travaux direction yango izongi ya kobeba makasi population azali na place ya kodekate mi tukapi kodekate ata ba moto ezali ko souffrir. To na ba détail na commentaire. Na commune ya Kinshasa, précisément na direction ya Wangata, awa match eza mabe makasi tangu tozo komona président de la République Fachi Beton ye moko azo s'impliquer à 100% pour na wetali ba infrastructure awa na ville province ya Kinshasa, mais kasi kotoyo na avenue Wangata match eza mabe population ezali kolela po depuis babanda kosala nzela oyo ezwi bata nzela yango esila rate bashina bazakaka bake kote kuna basimbi ndambu bazongi kote oyo basimbi ndambu batiki bakei babeti mikolo ebele baye lisusu bameki kosimba population zo comprendre te bashina balingi basala nini po nzela yango esilaka na yango te tala awa nzela yango ekatalaki nango lisusu 3 mois yango oyo bashina bayaka na bango te basalaka eloko te nzela yango bandi kozonga nango lisusu mabe na eta nango ezalaki ya liboso neti oyo mbula oyo emekai kobeta awa mokolo ya lendi mbula ya 1h dita kasi nzela awe tondaki mabeso oche mwana ya bebe akei na ye abungi pe akufi yango population ya kote oyo basali kolela bazo comprendre te nini bango basali po nzela na bango oyo ya Wangata évoluer te ezala toujours na eta ya mabe. Il paraît au contrat ici là o bashino baliaki mbongo o bashino baleki boye babisi bango tozoya toke kota mama ya mutozo tonga kuna bashino bazongi boye balobi nzela na bino bo pesa yango na maboko ya Nzambe po biso toyebi su te tokosala ndenge nini boyoka population bango moko ndenge baleli. Situation tout à fait est normal, mais conséquence est par rapport à activité dans ndenge tozote que là est moins un peu bientôt par rapport à quoi nzela basalaki ezaki tout à fait tout le monde que musale zo salema bien, c'est encourageant, mais qu'est-ce qui est comme le défaut mbula liboso et beti mais auto zo vivre na habité so beti journée mobimba ou be 2 jours to kozala ndenge nini ezambula moke ebetaki ya lobby ya c'était lundi ebetaki nde omonima etelemi bongo mais moyen ya eko tata na caniveau et qui ende se dérouter ezate et le on est et bomi d'abord activité et aussi d'abord insécurité bama etonde liso abande tonda bamtoki pa zate tozaka likolo mai moyen to teke zate bakili bazo nekalika kana point que pour babanga ba oto na liba bango ba sala ba simi koto ba tiki oh fallait ki ba sa nanu ba sisi no kota liboso apu ba ki ba sisi de bango bazo saka ba simi a ba tiki ba simi koto ba do ba simba ba sisi na lo kwa liboso bo silisi apu bo ke kuna bo silisi apu bo ke kuna bo silisi mama bazaka ba simbi a ba ke kuna ba simbi ba ke kuna siko musolo ngesi na mutu tande to zona njela ba kongolo kasi ba chinois ne ba sala Mvula kutuna no ebeti te awa bota la position moto zo leka na kati ya mai population za koteka kotoyo balobi po bateka ifo mutu aye kuna na ngambu abwakeli bango mbongo awa toujours na système akidiaba barame mbongo après bango pe babwakeli marchandise kotoyo match za mabe makasi yango to senga la gouvernement. Il paraît contrat et si la société oyo banda ko sala a bakenda na bango soki contrat et si la awa nzele tikali boye kasi nzele zozonga lango lisusu ndenge ezalaka na eta ya mabe bo benga société wana soit bo pesa bango mbongo bo renouveler contrat soit bo luka société mususu ya sika bo sala contrat ya sika ba poursuivre ba travaux awa yango tozobeta sete soki nzela yango ezongi lisusu na eta nango ya kala ndenge ezalaka tango bo robimisa su mbongo ba reprendre ba travaux nyonso à zéro mbongo wana tokoki po sala ngo makamu mususu awa na ville province ya Kinshasa biso tosengi kaka bo mekepe koyoka biso bozongela ba travaux koto po awa match za mabe e bongo etali pasi ya mai kisenso ezali épargné te kuna bazali na pasi ya mai makasi soki babulu te to mai ya ba forage te kisenso ba ebite soki ba usuka wapi. Tangu tolobaka ke na ville province ya Kinshasa mai ekoma diamant ukanisaka tokosaka binyo moko botal awa tozali na commune ya Kisenso na quartier Mbuku population eyebi nango mai ya régie des eaux te basali la kaka mai ya forage
boko kanisa batio oyo ezali ya régie des eaux nzokande ezali nango batio ya forage oyo ONG moko emonaki population ezali konyokwama nde bayaka kotiela bango mai ya forage balekisa batio boye tala ndenge babidon etondi ebele awa pozwa mai fola mukatongo kasi mai yango ezalaka ya ofele te basombaka bidon moko ya 25 litres ezali na 150 francs soki pe ozali na makasi te okozanga mai po awa kotoka ezalaka nde likambo ya force ata babidon etandami milongo mais soki oza na kaka clair okotoka mai avant pe okei population baleli epai ya bakonzi biso mai ezalaka te tozalaka na régie des eaux kala régie des eaux ekufa bapompe etika bikeko na kati ya mapangu mais lelo oyo baye kotiela biso bafourage bafourage oyo batieli biso ekomi kopesa biso mai na ndenge moko ya bien mais tokomaki kosufrir mpenza makasi mais tozalaka na mposa ke tozala na barégie des eaux mutu na mutu azala na pompe nie na kati ya lopango. Bon eza organisation ya baprêtre bango na bango ka bango moko batiaka bato na bango batindaka bango vers 5h30 bayaka bayeba kotokisaka mai so oza mbongo te mwa otoka eza te yango topesa kaka merci na ndenge fourage ekoma mpo tobandeki kosufrir makasi bakonzi oyo bazokolanda na poko ya lelo ngai nasengi mpo na bango courant topemba mwa moke na mai surtout mai ezanga te batindela biso babongisela biso barégie des eaux bazongisa système ya barégie des eaux. En tout cas, toko interpeller DG à régie des eaux Moussala bozali ko sala ezali kitoko te alors que population bazali konyo kwa mana o etali mai bo trouver les bango solution. Ba réchauffement climatique ezali ko déranger monde entier kasi yango Mag FM to sala kibino importance ya kolona nzete pour comprendre que et loko mususu e ko sala eki to lutter contre ba réchauffement climatique ezali kakanzi. Kolona nzete ezali eloko moko ya motuya makasi bino moko boyebi mikolo oyo réchauffement climatique ekoma makasi na monde entier oyo ezali ko déranger population kasi awa na République démocratique du Congo ministre ya environnement atelemelaki na oyo etali kokata banzete po nzete ezali motuya makasi na vie ya bato nzete ezali vraiment na ba vertu ebele na kati ya nzete tozali kokuta oxygène oyo tobengaka CO2 yango esalaka ke mutu a dégager gaz carbonique a récupérer oxygène oyo tobengaka CO2 banzete pe ezali kobatela biso na réchauffement climatique pona ko empêcher po ya mutu ezwa ba problème ya ndenge na ba rayon solaire na yango esengi na congolais nyonso azala na notion ya kolona banzete ezala na ba venu tope na kati ya mapangu po ezali trop important awa ko ba moi ya makasi ekomi mikolo oyo na Kinshasa ozotoka lokola tozali kosala test ya lifelo ba congolais bakomi konyokwa manzoka nde soki banzete ezali ebele ba moi oya makasi et ko empêcher que ba rayon solaire et détruire ba pona biso po mikolo oyo constat pe sali à cause ya ba rayon solaire ya makasi zali ko attaquer batu bazali ko zo ba problème mingi ya ba cancer de peau pe ba maladie misusu na yango kinwa nyonso yeba kenzete zali motuya soki omesana ko kata nzete tika makambu ya kokata banzete batela nzete po nzete ezali ko protéger na makambu ebele boyoki ba congolais ba comment préférer na bango kolia vivre frais kolia biloko ya ba alimentation to ya ba boucherie kasi olie ya kolia bio pour na korumela longtemps pe pour na éviter ba maladie misusu biso to comment préférer kolia ba vivre frais to na ba détail na elema ko.
Kolia bio, c'est-à-dire kolia biloko naturel o ezali na formol te ezalaka malamu mingi po na santé ya mutu a cause ya ba vitamine ya ba biloko wana ezala ba médecin ba rekomandaka na batu balia biloko o ezali bio kasi constat osali na ville province ya Kinshasa bakinois bazalaka na difficulté ya kolia biloko o ezali bio, c'est-à-dire bambisi ya mai, makayabu, mbisi ya kokauka, ndakala, pe biloko mususu nyonso wana, po biloko wana ezalaka talo mingi, ba preferaka kolia ba vivre frais lokola ba soso, poisson, cuisse, pe biloko mususu po yango ezalaka moins cher. Kolia biloko o ezali bio ezali nango problème te kasi pasi ezalaka ke biloko yango ezali talo makasi oyo e permetaka bango te bayeba kosomba na ba quantité po na libota na bango yango bakimaka na bango mbangu na ba formol po yango ezali moins cher avec 5000 10000 francs a kolia na ye na libota mobimba na place akende ko dépenser mbongo ebele pe biloko yango eza ya quantité ya muke na yango basengi na ba autorité bayeba nanu kotia banje ya malamu pona kopeshe bambisi ya mai po soki ezali ebele awa na ville province ya Kinshasa e ko permettre que ezala na talo moko ya se o ekosala ke population balia kitoko soki ezali te ekozala pasi bakobanda kokima kaka na formol boyoki. Tokombi na suka ya Mag FM ya mokolo ya lelo donc Claire Kololo nazaki wana pona kopesa bino ba information oyo esepelisaka bino population congolaise nyonso po te bandenge nini to refaire avancer mboka na biso o tozaka nango tolinga mingi République démocratique du Congo kasi soki bozonga malamu na bandako na bino bopesa merci na Tora Satibu oyo azalaki na sima ya caméra Francis pe azalaki na montage pe Gelor Mouya azalaki na régie finale topesa susu merci na autorité morale ya chaîne oyo papa na biso maître Malou Abili Cléophas oyo alobaka moto moko te azali na ndingisa ya kovanda kitoko tokozala na esengo ana mabele soki azali ye moko il faut zala accompagner na batu po ozwa plaisir ya kovanda na mabele kitoko ndenge ngai pe nazalaka na plaisir ya kotelema liboso na bino liboso ya caméra pour représenter bino Mag FM surtout ya koyeba eke bozali ebele liboso baitandeli ke na bino pour rolanda magazine oyo esalaka plaisir na population congolaise kasi avec kokabwana bino na pesi bino ba bon weekend na bino nyonso bisika bozaninga na bino tokutani lobby pe botikala malamu surtout botikala na programme ya FM télévision mobile. Merci.